Bye.
Hey,
Kombo ya Tata mpe ya Mwana mpe Elimo Santu. Bandeko awa tokokoba mosala makukunda ndeko nono lokola bakristu bameseni tokobonzela Nzambe mokonzi wa bomoi pote na nguya yaye asekwisa ndeko ya biso nono akotisa ye omolongo mwa basantu o mapeke azongisa ye o maboko matata. Bandeko awa Nzambe abyangi ndeko ya biso nono tokunda ebembe ya ye omabele ezonga esika nzoto eutaki kasi mukristu moto ya liboso aseku oyo bawa ye mpe akobongola nzoto eye ekufi ekoma nzoto ya nkembo lokola nzoto ya ye mei sikawa tokotika ndeko wa biso o maboko ma Nzambe akamata ye oboboto bwa ye asekwisa ye omokolo mwa suka. Na nsima na ngai bokolo babino banso tokosenge yo oyoka biso, tokosenge yo oyoka biso, tokosenge yo oyoka biso. Kristu otangaki mamiso tokosenge yo oyoka biso. Ndeko wa biso akulaki nzoto ya biso tozali na mawape tokolela po ya ndeko wa biso nono awei olenzisa biso na elikya te tokomono ye lisusu po elingi yo pesa biso lelo bile bya mokolo na mokolo. Limbisa mabe mabiso biso tokolimbisaka mokonzi na yo abenisio yambo ya basi banso abenisio pe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sikawa utango ya liwango Maria losako mokonzi azali na yo abenisio yambo ya basi banso abenisi pe Yesu mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe sambela po ya biso basumuki sikawa pe otango ya liwa na biso. Kembo na Tata pe na Mwana pe na Elimo Santu. To sambela sika azwa etumbu te omokili azalaki na boyambi asanganaki na bana bayo na bolingo bayo bonene osangisa esikawa na banzelu pe na basantu bayo po ya Kristu mokonzi wa biso obileko biso seko. Nono Ngola Lutumba. Nono, tu es arrivé dans ce monde un certain 17 août 1969.
Je t'ai connu à Livoulou, beau quartier où tu as passé ta vie. Petit écolier du jardin d'enfants de Moamba et étudiant de l'ISTA. Les moments passés avec toi à jouer aux échecs font partie de mes meilleurs souvenirs d'enfance. Ce que j'adorais le plus, c'est lorsque tu mettais tes habits blancs. J'aimais écouter ta voix, te voir en train d'entreprendre tes petits business en te levant tôt la matinée. Il y a quelques jours, j'ai appris que tu étais éteint dans ton sommeil de l'avant-midi, calme, sans laisser mot. Tu as simplement arrêté de respirer. À ce moment précis, ce n'est pas les liens forts qui nous unissent qui s'est coupé, mais plutôt mon temps pour te dire à quel point je t'aime qui s'est écoulé. Je te trouverai dans l'étoile brillante qui continuera à guider et pas loin des jonquilles jaunes éclatantes en train de veiller sur tes toits noyés. Je ne t'oublie pas, tu resteras à jamais dans mon cœur. Paix à ton âme, Nono. Famille Kabea, s'il vous plaît. Famille Mesa, s'il vous plaît. La famille Belinda Mayumani se prépare tout comme les enfants. Les enfants. Après, famille Manzenza,
Ça sera le tour des Angola. Ma locataire Yabangola. Babongama. Tosale la ngonga, s'il vous plaît. Tosale la ngonga. Les enfants de Nadine Gola, s'il vous plaît. Maintenant de lever le corps.
oyo nyonso asalaki yo mabe landa ye ngi tomona nsinga matembele oyo nyonso asalaki yo mabe landa ye oza komona nyonso mabe na malamu Tolanda s'il vous plaît. Ici quand tozali toyeta awa toza ba papa, tozali ba maman, tozali ba leki, tozali bandeko na ye ba camarade. Wana toye kotika ndeko na biso ne sikoyo. Tozo pesa ye au revoir. Tika ete nzambe oyo a rappelé ne sikoyo. Ayamba ye na kimia nyonso. Azalaki ndeko na biso na se na moi, azalaki na biso malamu kozonga na ye ezala pona repos éternel. Avec action de grâce tozo tonda nzambe na oyo nyonso ekomeli biso parce que alobi na biso te totonda ye na circonstance nyonso oyo nyonso elekaki to considérer yango esi eleki mais sikoyo totala liboso na biso oyo nyonso ezalaki ba mésentente entre biso lokola bana na nzambe tosala effort ya kobosa nango wana tozotika yaya na biso nono wana zozonga tika ete nzambe ayamba ye lisusu na kimia oyo tokosala lokola prière. Tendre Père, nous te célébrons pour cet après-midi wana yo memi biso totika ndeko na biso na dernière demeure tika ete ame na ye epema na kimia tozongisi lokumu nyonso epai na yo parce que action de grâce yo nde osengeli na yango totondi yo mpona nyonso yo osalaki tondimi ete voyage na ye sur terre ezalaki rien que mpona nkembo na yo wana tozopesa yo kaka baaction de grâce tika ete nyonso esalama selon ta volonté tolobi mpe tolobi amen na nkombo na yesu masiya
Moi, je ne sais pas si je peux appeler même dans vos airs libres. Nyama wana bango bayebi ke eza nyama wana te bakobeto prime mpo okima balobi non oyo aza civil ayebi eloko te baotekolo te oyi ko mosuni bo 25 000 francs yebani nakatela eloko Bonjour papa. Bonjour. Que tu comme la dernière des mères que si makamuno suni no ko lobana bato ba na pona journée. Bon, tozo tonda ka nzambe. Ilobazaka mukona. Ye mutapesa biso pema. Ye mutalongola ngo pe. Donc photo louer kaka. Merci.